tobimi na salle mpo makambo eza koleka awa na parlement peuple bosengeli koyeba yango démocratie ekufi bazali kosala mobeko oyo député bokopona na Kinshasa po aleka fo bakende kotalaka makambo eleki na Bunia makambo eleki na soki Ankoro makambo eleki na Mbujimai boye te balingi vote salama na machine wana bango moko bato bebi sekele na yango tolobi bongo te po le otia candidature parti epesa bakliste na ye tala ebele ya misolo oyo basengeli kofuta tolobi wana eza koboma démocratie toyokana tosala mibeko malamu balingi toyokana te tolobi tokende koyebisa président na biso ayeba makambo yaluka kosangisa biso po tozwa compromis président pe ayangani bo azali pe mota majorité abi batiola kaka alors biso toboyi kozala complice ya mibeko na bango ya mabe baza kosala yango bomoni tobimi peuple congolais osengelo telema lokola bapapa episcope bayebisaka biso to telema mboka eza kokenda soki bolali pongi kaka pe bongo makambo na seuil yango nalobaki batala vote ya bato eleki kuna na bakisangani na bagoma yo moto oza na vote wana na Kinshasa to moto aza na Goma kuna na Kinshasa batala parti ne azwi ndenge nini na Mai Ndombe azwi ndenge nini na Kasai Central ezali mobulu biso tolobi seuil ok c'est vrai ba parti eleki mingi na mboka na biso mais ça peut bander la démocratie avec l'état et se souffler mais toti a seuil na kati ya circonscription moko bato ya Moamba seuil na bango eza na Moamba bato ya Changu seuil na bango eza na Changu ezala te seuil national kokotela bato ba makambo yo eleki kuna na Tchela boya kwesela bato ya Kwango ça c'est pas normal voilà tina biso toboyi mobeko na basali yango po bazana machine na bango bakopesa seuil na mutu balingi bakopimela pe seuil na mutu balingi